Ouais, tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel. Et le romoro batufo batala mingi. Et mission oyo, ils ont le toujours bien fait, toujours exploit et ouais rasson de la forêt. Alex Ntima Kobo Sanate, Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé, bah, on a catastrophe. Parce que c'est loin de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous êtes là, Boyo, quand tu sola, même pas pour une heure de temps, 30 minutes. La vie qui m'a rendu aux besoin, on a calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous êtes là, Moro Tezomi, maman, a bon, on a beaucoup de fois, on a bien oui, membran. Donc, on a capable au ministère des fois. Voilà, merci beaucoup, Tima qui est bon résident. Bonjour, bonsoir, je suis abonné à Bissonio sur Internet, il y a tombé du ciel TV. Le autre zone est le 19 mars 2025. Car on a une news na bino, nenge zalarara. Donc c'est abonné à Bissonio à tombé du ciel. On a s'abonner te, s'agréter na kati ya tombé du ciel, bo s'abonner. Aux émissions na bino, oyo tomemela na bino ba news ya solo oyo les na kati ya Congo na biso. Eza na poto, eza na théâtre des États-Unis, eza na kati ya Kisasa, ba news surtout bozwara na kati ya tombé du ciel. Sans plus tarder, avant to kota na kati ya émission na biso, to bandaka nanu na mwa ba dédicace ndenge ezalaka kaka po sa kopesa mbote na bato yo yebi kaka. Donc baloba mokili salama na liloba mbote pesa moninga mbote esalaka mwa bien quoi. Sakana te, il obi nango Hélène Kalema. Hélène Kalema, sakana te, bambote ce que vous allez. Sans plus tarder, to koti na kati ya émission na biso. Avant to kota, kaka ndenge zala ane na lobaki. Bambote belé, tozo pesa na notre coordinateur, ozo pesa biso ba chance na kati ya tombé du ciel. Tout travailler kitoko, boss Alex Tima na kati ya Washington. Bambote ce que vous allez, donc pesa pe maman bambote, to yeki ki anniversaire à maman. Bon anniversaire place aux alliés maman na biso ya oya simbi bendele ya Alex Tima maman mami bon anniversaire maman place aux alliés na site koti toujours continuer toujours na bambote to bosente Yannick Kini ya Rombox na kata Johannesburg mutambo ngala muninga note na lobango mikolonia sokwa Yannick Kini ya Rombox na bosente boss Dada Kanda mutakangi Cape Town patron na kati ya Cape Town millionnaire bambote supposali na bosanité Mars Kabe ya grand prêtre na kati ya Cape Town na bosanité Ena Likove mon général na kati ya Witbank na bosanité Dr V mupanzi ya Ena donc tant na mona Ena nazo mona mbango Dr V ye mona mikili ya tongo azo beta ba Canada zozuma na bosanité Lorette Kachuli motema Eric Bokole na bosanité Nisha Lomboto na kati ya Kin la bosanité vieux Kwami ma banza lomanisa bambote sikozali talaka tozana tombé du ciel na bosanité Mboshi Atibana et yemta kanga keniwef toujours en otage eza toujours en otage na maboko Mboshi les passa na bosanité Tonino Bopili bambote belé place ozali mon vieux
Je vous salue. Tozokota sikoyo na mozindo na kati ya émission na biso ya lelo le 19 mars. Tozokota na mozindo lelo tokobeta lisolo ya BCBG. Roger Ngandu aza na kati ya Paris. Tokobeta lisolo ya BCBG parcours ya Roger Ngandu akesala nini na Europe. Tokobeta yango lelo tozobanda na yango. Tozobanda na yango. Roger Ngandu ake tournée européenne il y a 10 jours abandaki na Grèce akutani na mama ambassadrice ba contrat ba kende ko solola to ebité to yeba mo mikolo boya tango jibe ba annoncer biso ba fiche ya concert pour Roger Ngandu pena ke pena donc signer ba contrat donc ils a ba contrat belé à part wana il fallait kutala pena bit na badive pour ba solola pour na concert il y a le 10 mai où il attaqué le 31 décembre année passée cause ya baliwa où il a dit BCBG. Alors accueilli fait ba solo là ba ndenge nini ba point stratégique et ndenge nini ndenge équipe mo voyager ba place ba hôtel ba nini ma surtout et vous allez ndenge nini donc Roger Ngandu bit ya voyage na yango wana nde ba we ba ndenge nini ya confirmer concert ya le 10 mai. Ils ont déjà confirmé, mais il faut pas signer mon bablo au moins Miké. À part Wana, Aza les sous ba programme belé Oyo, Jibe Awanose, na Mikolegoya, na ba salle Oyo, Tozo yoka, mais ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier jusqu'à Tozoba date précise, na la salle précise, ne Togoya repè sabino, ben information, to repè sabino information kaka boulou yekete. Nenge zala kaka. Donc, à part ça, avant de côté la mozindo, je salue, est-ce que mon thème est là, maman Céline Chipola, voilà, maman Abana, madame Nangaï, quoi. Est-ce que Zali Bambote Belé, tout côté la mozindo, tout chez la buno, premier événement où avant tout bandana, nous, Kolobela Mangambouya, Roger Ngandu, topé total nano, meilleur générique, banda 2022, ou à Robo Yango. Banda 2022 ti 2025 yoyo banda générique Zebouk et Bima en tout cas tout le monde a générique et Bima ba former Celte beta rumba beta na ngome générique ya makasi ezali Zebouka sans plus tarder boss figa place à la régie ache la biso moi parti moki ya Zebouka comme ça tozonga na plateau na biso yakati a tombé du ciel TV kaka ndenge bomoni ezali premier point haut to bandi na mona Jibe Mpiana tokoya na parcours ya Roger Ngandu bino mo bolandi donc premier générique banda 2022 ti lelo 2025 Zebouka ezo binama ya kosakana te donc ekangi mokili ti lelo to éviter l'album evoyer ko bimalango mais pour le moment meilleur générique ezali Zebouka donc ya ressemble ko tezate tous les cas la page mosusu avant to zo makambo ya Roger Ngandu to lobelango tozana concert le 24 mai Héritier Watanabe na Dôme de Paris. Héritier Watanabe a livré concert na Dôme de Paris. Comme ça tout à la stade publicitaire ya Héritier Watanabe. Bon tozonga to beta sko li solo ya Roger Ngandu parcours na ye na voyage à Sali na Europe na Schengen to yeba nini raison nini wa kendeli kuna toleka mama lakisanga nyonso me technique ya bolingo lakisaki nga te yango epesaki nga pasi ne bandeli mpona maîtrise amour na nga bakaprice ya bomwana nalingaki na bomano batiba kozongela lisusu te bambeba na nga nayinaki sombe ata oyo okinga na publicitaire ya Héritier Watanabe akobeta na Dôme de Paris le 24 mai donc voilà déjà moto na tembe babi mototo ya mama
héritier Watanabe. Donc bonne chance place aux alliés héritier Watanabe. Toleki tozo beta siko li solo ya Roger Nganda. Raison na ye oyo ake na Paris. Car on est au Betaki, à Kitaki na Grèce, il fallait solo là. Na maman ambassadrice na biso à Congo, na Grèce. Maman Micheline. Son excellence, ma solo là qui na ye, ma rappelle qui très bien, ba signé ba contrat oyo, ba koya ko pesa biso ba date. Donc tout fan da to zela, to yebi ke JB parcours na ye en mai à obeta pe na Grèce. À part na Grèce, à part na Maribel, ou obeta le 10 mai, en zappé na ba programme mususu o ezoya, ndenge moto moni Weranson, le roi de la forêt à obeta. Obeta na octobre, je pense na octobre na nini na Didas Arena. 18 octobre. Le 18 octobre, na Didas Arena. Weranson. Le roi de la forêt. Des personnes qui sortent, le retour des rois. Na grand arena, donc, blague écoute, tu as tenté. Il y a un monde qui vieux, et le but de Roger d'autres, le parcours, les gars qui ont une émission, Roger Nganda tenu, alors que banda ba vieux, ba bima, marambasala. Nanu JB nanu fallait la faire basali à moitié. Effectivement, on a PC raison. Non basali à moitié. Pour tout le monde, marambo o ba JB basala au senti pena que non guerre bon boye. Ya makasi mais royal. Ils ont que non ma guerre ba bomanaté. Mon pena o ya cheli baya et puis les mêmes jours. Phare à phare. Ba mema guerre wala banana poto yati na kini na finkini boyebi. Nous les katanati ba 6h. Mutumso a continenti ba 10h. Timbi la beti masasi. Nous les katani. Oya yebi ayebi. Guerre a jibe na were leki ba guerre nyo surtout o to yebi a wenge. Ba oyo ba ebité za peut-être bana lelo o ba comme lelo ba warion ba goloa so ngo expliquer bango bazo boye biso mona ba Titanic et bima la ba na ni na balé et qui était aéroport Angile à l'époque Titanic pena bateau bimiti na Angile ezongiti denjile eti bandani na MCT o yebi to beta di solo JB piana na Weranson bazana ba force moko ti lelo bazo silati na na bulege no bato ba silaki mais lelo to moni Weranson grand arena plein ba contrat pe ba no landa roi mbula JBP wana marqué ba matanga ba otokunda sule mape asona donc ba contre ba no roi mbula. Je salue Patrick Adego, place à Zali, vous na Paris na Roger Nganda. Mais l'édition makambozo ya kaka, makambozo ya kaka, malgré tout, ba concert ya sikezo ya makambozo ya kaka. Si c'est Nyana c'est la JB Poison. Michel Ngati la JB Poison, naibeta. Na yo kapel sur la bonté. Non, Roger Nganda a fait des émissions avec Ken Piana, il a dénoncé pour dire qu'il y avait un musicien qui voulait faire du mal au Salvatore de la Patria. Il y a un musicien, oui. Il y a Mboka Nabiso. A Bengaranga pour me dire, Namoni, papa chéri, na président Weranson, bazongi billet. Dis à ton patron de faire attention pour président Weraya au Monanga. To triqué, JB Tochelaye, poison. Si vous avez bien bon, vous avez un canal, moko musicien, vous profiter, Vincent a profité, acheter des pianos, poison, à Kebanaye. Mission comment il est? Non, le bâtard. Je vais te dire que je vais te dire
Parce que tout le monde, bande de oiseaux à la bicho, chers amis. Kofi Olomide Bouagara, les savants Moussaka, Roger Ngal de l'international. Ça peut être Kofi, ou bien Papa Wemba, ou bien Jossar Nyokalo. Vraiment, je tiens à remercier Théo Zambo. Roger Ngando. Aozi koloba na ba émission na se batutu balandi ba émission Roger Ngando asali na poto asali mo 3 émissions na se balandi to chape a bolanda bino mo boka na matoi boka na likambo poison zeli kambo mo somo to za na biso na ba 12 na wenge mais comme likambo poison ndenge nini. Donc, les camoyo vraiment na évité et go panza sou wengete ndenge jibe pe na bazonga na wera est-ce que ba ozala sou bien ko bimiselo ko boye na évité musicien ngo alobaga alo atunaki Roger Ngando makambo ngalo kende ko loba na Roger Ngando ba mimi pezoya mais prochaine émission to yebisa bino mutwana ba bi musicien mo ba aza pe mukolo boye ala papa mukolo mo boye azala ba problématique na ba musicien peut-être ndenge jibe na wera bazonga la boye o kama be nda bengaki Roger Ngando ke oh yo tiki botiki jibe susu boye bazonga na wera po jibe wera benga ngai ke to luka moyo to tela jibe poison obi le likambo za likambo wa somo batu musu ba mona a plein likambo te ngana zo mona munene likambo lobi peko risque pe jibe na wera susu bakabwani susu kuna likambo aboyo Roger Ngando pe fa bomba makambo yo obimiso na TV ka boy bu donc ça risque jibe na wera ba kabona susu ko ba kabona combien de fois ba comme de papa bazana bana likambo yo tozo ebate esuka ndenge nini ou bien bango mongo lo baza ba responsable ba ndenge nini ba doser yango to éviter mais ils allaient comme boye ça reste à vérifier pour examen sécurité yake omona ba ministère bazongani bazongani susu alelelo otoki ke soit disant mon musicien mo ba yaki pa solo wera yaka solo na yeke bachela jibe poison ba mo bo ya somo kaka donc ezaka pasi à part wana toleki nasi prochainement émission auto sala tokoyeba komwa musicien mais azbabi aza mukolo tam susu batu de baza la réponse déjà babi aza vie moko boye yen waka wenge panzana bana oluka wenge zalaka baza rassemble te tokoyeba vie wana ezaka rapo Roger Ngando na boko tanga muto wa musicien aza vie atengaka musicien à Congo. Ça reste à vérifier. Prochaine émission, tu beta kombo moto un musicien pour ils bien ils ont le rôle panza bana wenge quoi. Souci nous alara bala wenge bazalara ensemble été. Ils ont bien été. Tous les qui tout le monde qui peut batuni nani Roger Ngando à propos de GL Show a conseillé GL Show et petit nae atika rofinga. Donc Jaël Show, yoga rappé. Jaël Show. Yoga film, comme on dirait, publicité. Oza moisi au bala AJPC Poussani. Bana pe tam sous déjà bala mi balé to misato. To ebité. Parce que bana batala la maman na biso afinga. Éducation ni nozo pesa na bana. Jaël Show, meka épée. Pour changer moi moké quoi au 2025 le bilan moi Hélène Kalé maké bâti nous a 2025 année moko boye pour kumbango nzo kumbango
tous à la recherche d'un pain quotidien. Donc, blague, écoute, c'est quoi. Tout ça, un message à repérer na ba sali en Zambé ou balinga là. Le 11 mai, Papa Harry Moulaja a repété un concert bon na Casino de Paris. Ba oto balinga lo sambo na ba o balinga raté bouye ba remuta sala biso ezankolo. Tozwaka tant to lekara. Nzela lo sambo kuna signe reconnaissance c'est pas Nzambe. Donc bao bazala dispo na bao bazala dispoté bo sala toutes les façons bo somba ba billet pour que nous support concert à Alep Harry Papa Moulaja. Donc bonne chance Papa Harry na concert na yo ya Paris. Toleki to comme presque na suka ya émission la biso pour na lelo le 19 mars. Tous un an, nous avons suka. Donc, j'ai bien pianana fali pour pas bébana pona nini. Et Cameroun est banana tête. Mais c'est là Roger Ngando, j'ai bien piana à soutenir fali na débit na e. Les arabes banana ba bota manamité mamoro boye. Na habité sur les aranines ba misa Congo. Ingratitude des alaraks. Les lois va bébana ya mabe. Mais la débit a fallu jibe pena a contribuer aux gens dans le bien. Tout la libre émission le bien. Alors bino ba mission au bobi la génération 5, la 5e génération. Boye barapé bakulutu pour ba génération 4e génération ba yebarata ko yeba vie Papa Wemba vie Koffi Olomide vie Josa Nyoka Longo vie Bozi ana ba vie na tout 4e génération ba respectera bango pour que ne liboso il faut qu'on respecte ba vie ah pe momo kata ba kovu si o ara edingo to ebiti to riga mikole mika kovo kaka style à Kovo, style à Kacher, na habité. Donc, Toleki, donc presque na Souka. Mon lagi vient na biso Blaise Boula. Il fait sous, a un problème na où vient na biso Ranson. Mais tout le monde a sorti médiatique na e. A bengi tata mo beach, balu kama kutana. Il faut qu'il ne roule pas ya. Non, c'est bon, ça va. Mampata Sylvie. Ça va. Voilà, collègue nae. Moi ça collègue nae où ensemble. Bon, on a baba guerre ya ba vie oyo toko takate. Alo bango. Moni bango na bango. Ba guerre na bango toko takate. Donc basala rabiso ba je kizengi mo ezalaki o Blaise Boula boko pesa wera mbote na matanga sege boy ekezongi. O arofinga bafingaki, o père oseka basekaki, o père ochola bacholaki. Metala lelo yo, Blaise Boula bi o relera ndako ya wera. Donc, sans plus tarder, boss figa a bête la biso mo image wana, to ka ne yemo Blaise Boula zolo. Ah tout ceci, ça va dédicace à Souka. Combien de minutes? 20. 25, on va bien au chat. Je ne te retiens pas. On va éviter. Au salon. Tozongi na plateau na biso tombé du ciel, tokomi presque na suka émission quand les alarara, to suki na no awa prochaine émission nde tokoyeba ndenge nini roya kopesa bino ba news totangela bino pe kombo ya musicien wana oyo batindaki epa wera po ya kotiela JB Poison totanga kombo na ye. Mo ba dédicace suka ndenge alarara to panzana na ndenge bien na bosente de vrai de JB Piano. De vrai de JB Piano ou pena ba pire BCBG. Nous voilà Freddy Alvin Lodge Nagata King. Voilà ba vrai de JB Piano. Na bosente Christian Genda BCBG Nagata Paris. Christian Genda.
na bosente Freddy Mukendi BCBG na kati ya Witbank wana ba vrai de JB Mpiana wana pena ba fan ya Binadama donc il blague ekututi na bosente ya Marie-Jeanne Chibwabwa na kati ya Mbujimai ba wana ba vrai de JB Mpiana o tuna opesa ba salama place bazali na bosente ingénieur Regina Mabika ba mbote siko zali ko na bosente Astrid Mabika la haute couturieuse ba vrai à JB Mpiana so asimelo elamba donc et raté quoi na ndenge ya BCBG quand le lot suki lelo awa pour moi tant na biso kei on se retrouve à la semaine prochaine ciao. Travail même qualité ni pièce soit Berlotti oui et ça 910 €. Ok. 910 €. Fallait normal. On a mon Oriana. 910 €. Mais ce que soit na ti la boutique là, on son on a pris assez. Bon. Donc ko ba osa la biso ils ont côté. Donc toujours ça la même qualité mais to tiango prix assez. Vraiment. Donc est-ce que mutumo batunde ce que photo timbela parce que place au qui bimsa 910 €, oye awa to pesa on a fond bon mais même qualité. Même qualité. Voilà, nous donnons le même qualité, au lieu de nous mettre 900 € quelque part, et puis mon oiseau travail, ils ont ils soutien, tout c'est soutenir quoi. Les rois de la forêt, Mobali a si déjà m'empata, tout ça awana, lumière, la lumière de Turquie, bien baptisé par Mampata, le général de Depanzo. Les rois de la forêt, Nazoya, Denabaki, Bana Wenge, Kozonga Nangai Boye retour. Nous avons les rois de la forêt mbala moko na Chicago quoi to mona wana to koma ya so bomoni na lati forme o tant on lata na tant de na les rois de la forêt donc ça attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection o yonga na cette là na